Yebisa biso. Pourquoi nakata cultura pays l'artiste babimara vraiment té? Parce que tu es une génération c'est aussi sa question. On continue question. L'artiste babimara penzate pour bazalaka ba courager té. Continue question. Courager qu'en a fait. Monstre problème ni arani. So lingo le ka TV bongi se longina yo lata kitoko. Za propre. Zala soin loba kitoko. Dans ce moment les karaté c'est que so zala déjà sointé au le ka TVT. Aye ba sur émission moko Kid Padel alekaka. Monstre vanda na palata ka TV ba boni Kid Padel. Monstre bi ah TV des zombies mise boy toi ça penza boy. Est-ce que longue émission comme boy? Bou e ka si émission chombo sonné. Pour moi ça la so sale émission qui to atala TV3. So sale émission qui to bongo bengo le kana palais. Ba valise pe bimi wana zo ba basket ba forme l'icône da besoin. Voilà Félix Mutasala ngo pas ba musicien. Mais oui. Ozoko sabiso to. Mais vérifier. Voilà to comprendre déjà kuna ba musicien il faut ba les eza bato ba ochama kele leo na ba TV. Banda bazala na kiltira yebisa émission yo tala o musicien kiltira le kaka sali. Na utu biso a kenga na loba te pona sepelisa mutu. Ozo comprendre. Na kiltira pays na zo salaire une fois. So na baxelo lo msu eza na kiltira côté msu ezala te. Nini? Santé ya mutu. Comment ça? Vous comprenez? Santé ya mutu. Obeli na ba oba finga waze quoi. Soka beli bakenda traitement na promedis ba bandi na examen ti na ba ordonnance nyosi okoma bien. Baya contredinga. Mais makambo zoloba c'est comme si vous soignez image à waze quoi. Nazo soigner image ya waze. Yorana so. Depuis na longwa qu'il tira pays vina na lia ata sans frère Félix waze quoi te. Ozo comprendre? Banda na longwa qu'il tira pays vi. Na lupango wana ya 10e na kenda ya ngodi. O nazo ebisa benga bato ba finga kana tuna bango bozo traitement fele ba ko ebisa. Yana basi mususu alongoli zemine na makangu ne kuna kutu etali ata waze quoi te. Mais ordonnance ba traitement et relata waze quoi. Pour nini acha de la santé pour na ba musicien. Mais yango na ebisi yo baza ba courager te. Ba musicien qu'il tira ba massa na solana bango tu bazande ba courager te. Vie eza courage. Mundele o asala vocal mo pa wegati. Asala vocal ka moko le loazo payer ba pala zo tambola na baka. Ozo comprendre. Asala so de vocal moko yoka na te. Ozo comprendre. Ndako said and play aza lelo. Moi lelo ndeto solano. Ndako said and play a footela na matete. D'accord. Muta pesi mbonga garantie Félix waze quoi. Ah bon. Et suki wana te. Aluele na mutuke memele pour céder na muta maele alanga kotanga trop ba buku banini na ba god ebele ya ba livre ya ba mikanda et cheli na ba mikanda ne bani pour koma na ndako bazulaki na mati tu comprends c'est play à sentaka moi simoro à sentaka moi na moko ya fazer ngo ya ville pété ya ba gambela te limetete ya sima ya marshal liberté kuna côté bateka ba masa mais je te dis vrai ala la libanda bon fazer azande à cette phase il y aura une place biso to yebat masolo na obetelo benga misene so kiltika ba yebiso to vanda na kati ya lupango mostre na 10e rite o répéter moi si aluka mobala chaise ma mona gete ba yebise ba ndako waze ko yakuna so fazer aina ba master na libanda biso na kati o répéter sko raisonner sko libanda ndombi ezaki nde quel est le cas c'est que tolo bango na caméra qui essaie d'en plaire à ingrat Mbele minu mibalet. Melvin Beats. Bande kwa Congo, bande kwa Turquie, pona bakoli na bino na ba transfert d'argent, CMD multi-service. Sombele suka na bisanga. Baluki CMD na butu bakoki te, babimi na moi na masola lokuta. Ata kutu bazaka na posa barango. Ata kutu bazaka na posa ya myom. Ata kutu bazaka na posa lingundu. Foma sero bakoli mo bakato yango. Nani akufeli ndeko? Oyo yaki kozwa koli azate mupepe nani basilisi kolota te ntango na baagence na bango bakokanga nde bakotimbela na CMD na récupéré koli nanga euti Turquie balobi awa nde masolo so boyebi mosala te otika teto ngai oyo na CMD na koli nanga mobimba nga aza nanga commerçante biloko na ngai eutaka Turquie. Ça c'est deux en tout cas marteau. Tu peux les bandes exactement dans la confiance. Il y a Sirch. Balakin, CMD multi-service.
nakotaki mobimba nabimi mpe nakolila nga mobimba bakosa bino te. Bonjour, aujourd'hui je vous accompagne dans les 5 étapes. Étape 1, l'emballage. Faites emballer votre colis par l'un de nos agents. Étape 2, pesez le colis. Ensuite, faites peser votre colis par l'un de nos agents. Étape 3, enregistrement. Attendez votre tour et faites enregistrer votre colis au guichet. Étape 4, destination. Indiquez-nous exactement la destination de votre colis. Étape 5, numéro de suivi et traçabilité. Vous recevrez un lien qui vous permettra de suivre votre colis. L'équipe CMD vous remercie d'avoir suivi ces étapes et à bientôt. Mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Mokili Télévision, un grand merci à vous, vous qui nous prêtez votre attention de partout, disséminée à travers les continents. Bienvenue, vous êtes chez Nondi Premier, votre humble serviteur, les tontons le plus humble de la République démocratique du Congo, tonton Achaza, et puis tonton Bem Sazali, les tontons de toute une génération. Et moi, je suis le tonton, et je suis les tontons le plus humble de la République démocratique du Congo, le plus de tous les journalistes. Un grand merci. La Bandeko, nous surtout Sabiso, confiance de partout. Et je vois directement le partenaire GNI Construction, Gaylor Nondi IP pour construction. Pour la Bandeko, nous surtout Bazana Posa ya Kosomba ba parcelle na kati ya République démocratique du Congo Tokotonga. Ba parcelle de rêve na bango, faudra faire confiance na savoir-faire ya GNI Construction, Gaylor Nondi IP pour construction. Il est beau, il a l'argent, il prie et il n'est pas orgueilleux. Gaylor Nondi IP pour très puissant. Quoi. Un grand merci à Anter Bomba Ndomba Sivutu qui dit. Anter Bomba Ndomba Sivutu qui dit patron. Patron Anter Bomba Ndomba si. Je dis également un grand merci à Cédric Teka 001 Motema Sarah Aleda Teka Nakati Angola Bandeko Basutena Kanondi premier Bambote Nabino. Un grand merci na cadre Kitoko Oyo Pesa Biso espace na bango groupe Kazi chez son éminence maître Kazi Kalaming Tebe élection yango son éminence tout ça la kaka ndenge zalaka kaka. Aujourd'hui, mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Mokili Télévision, vous le savez très bien que Nondi Premier lorsque tu apparaîtra sur vos petits écrans parce que les ana bandeko batala biso na ba télévision bien sûr na bandeko pe ba ko tala biso na ba téléphone et na ba smartphone na bango et voilà tolingi bino mingi et puis boyebi que ceux qui tobimi awa ezalaka par rapport ya ba actualité na kati ya musique ya Congo ba actualité eza ebele. Et voilà, aujourd'hui j'avais voulu chercher quelqu'un sur qui nous pouvons parler également de beaucoup de sujets, entre autres le sujet, il y a la Cultura, Pays Vie, il y a Félix Oazé, Monstre d'amour, qui va jouer bien sûr le 12 août au stadium de Kinshasa. C'est un ex-musicien, il y a Félix Oazé, il a également travaillé auprès de Send and Play. Oyo Mikolo azosala ba émission ebele pour attaquer Félix Oazé par rapport à la gérance na ye ya kitoko côté na orchestre na ye ndenge nini Félix Oazé azo faire souffrir ba musiciens oyo bazala na ye. Et voilà, Nondi Premier, je reçois pour vous cet après-midi Fils Lassey qui est le chef de chantier, c'est-à-dire bandeko ba travailler auprès de Patrick Beckham, Lady Maître, le chef d'orchestre. Il y a Patrick Beckham, Fils Lassey. Ouais, bonjour, Nondi Premier. Bonne santé. Ouais, santé à Gitoko. So moni de ana ebisaka batu tout so na lati de bilamba cher na salle atterrissage na yango c'est le santé à Gitoko. Na moni ba Louis. To ba Louis Vuitton na pesi merci na bière na ngazasko na Brésil Michel Bakala. Na pesi bambote sira zali et puis na pesi beef cross nzela poto bambote. Beef cross nzela poto bambote na épée. Alors chef ndena bandeko lo bango na introduction na présentation na ozali chef d'orchestre ya ba chantier du village. Denini basango ya Patrick Beckham d'abord.
wana bandana pa kopesa bambote belé na patron na ngai Patrick Beckham Lady Maître na pese bambote Sigazali général et armée villageoise bambote Sigazali et puis na bureau nyonso ya mouvement na profiter na micro na pesa bambote na CG Serge Ngumba ba Mandela Cholo mon pote Joël Mola na pese bambote et puis batu nyonso bazalaka na Palin Alei Mascara Vangu Hermo Lissasi Job Nzinga na pesi bino bambote sika bazali et puis na pesi mbote belé na Enoch Binta azana biso elongo quoi. D'accord, voilà. Fils la c'est na lobi en introduction boza na actualité na bino ezali ba préparatif ya album oza na studio Histoire. Le préparatif te déjà to préparer na minute to banda déjà enregistrement. Banda déjà enregistré. To banda enregistrement okay, album mais na mona banzemo monsieur Salemara sur place. Tenze ça la sur place ya. Exact. Rien, nzembo surtout il y a un bokera ko enregistré. Banzembo et salama sur place loba to komi na studio. Nzamba tindi biloko sika sur place et pas Lady Maître. Bombelanga biloko basali yango akadi yoki yango lisusu abakisi ba maloba et puis bimi nzembo quoi. D'accord, voilà. Tobeta masolo ya Histoire ndeni nbozo lamba yango na kata studio. Tobeta masolo ya orchestre na bino ndeni ezoleka. Mais je me réfère la pyramide renversée. La joie qui on a benga qui spécialement parce que Rebi said and play. Ouais, na bien said and play. Voilà. Wana vie na ngai na bien na ba combien de na bien na ba forme belé. Na yebie vie na nga. Na yebie na ba vie na nga de vie au te ya quartier de au peut vivre ensemble tu ebani bien. Na yebie lisusu leader na nga. Pour mettre un orchestre na. Na orchestre na voilà. Et puis na yebie lisusu tant que collègue na nga na culture pays. Na culture pays. D'accord. Avant tout comment et pas ya said and play. Na on nga ozong sabiso et pas Félix Wazeko. Est-ce que au kobete la biso les solo et pas ya Félix Wazeko? Vous allez rendre nini? Et ça les rendre nini comme pas Félix Wazeko? Ouais, merci na question ya kitoko trop. Na culture pays nazalaka étudiant na ina. OK. Nazalaka étudiant na ina mais nando linga pe osa musique. Nazo sa musique na ngamoko na kenda nchiki na ina. Nazalaka na ba master ba petit musutu andongi to bandaki ko évoluer na bango na kota studio wana ngana culture pays zéro rapport na yebi bango ba star ya TV mais ko approcher bango to ko approche na bango to zala ba projeter. OK. Na sala générique moko na studio ya ingénieur Pablo Ngoma on a passé en passant na c'est ingénieur nana pour ça générique na ngeza la roi ya Félix Wazekwa asinga caché le roi Félix oui na lingi générique na ngeza le roi ya Félix Wazekwa na sande na banda de ko répéter na zala na animateur oyo banda to bando bosena bango na PCM bote missile d'or et puis Dipiron Songanzila akomaka pas frère na biso déplique et puis missile azapa ya Cappuccino. OK. Tozala na bango toke studio na bengi ba frère o babeta ba instrument ba yawana ba boyate na bengaka Hakim Solo na PCM bote ya président héritier Watanabe na benga Vuluzi Zingzong azasko na Mikili azana Suisse na PCM bote kotazali ye pazalaki na la team azala na maison mère époque wana na yeko benga petit na ngamoka bongola ne motema akomane frère azalaki deuxième drummer ya culture pays na benga mo batebele na benga vraiment mo batebele ba ye wana to travailler to ke studio Papa Blongo na beti générique na saleli yango clip yake bandio leka na ba télévision sango futa atigete komi na culture pays monstre d'amour à mona générique wana. OK. Et puis na leka na télévision ba propos na ngezaki bien nazoloba bien nazolata bien et atira qui monstre atindi baluka quand ngolatibo ndeka na latibo sérieux wana sko pona bande évangile okala kala opende la bino bala njil ya changwa kuna to lata penza blague ya te donc eleki na ba TV monstre atindi balukanga jour mona la moka nga tongo na bimi na nga na keka ba parcours ndezaka nazonga ba 16h boy na palin na kuti vie mo avandi libosol pam oh viona yako luko banda kala. OK. Na ke wana bonsoir nga fils la c'est
Ah fils, ah vraiment merci na yambie wana to vanga be na chekiti na yokae. Aibsinga non ngai kombo na Miko extraterrestre azalaki proche vraiment ya monstre. Na kombo na Miko patinde nga vraiment na mona yo et pas Félix Wazé quoi bona. Entre temps mutu na salaka pacification na vieux moto zalane quartier moko. Yem tazalaka coiffeur ya monstre. D'accord. Maître Kula, Liga Arabe. Il est déjà prêt à nommer ma bassanga. Il faut que tu aies quoi musique au béto. Atabano yo babima pa ya Félix Wazé quoi babete à côté. D'accord. Yo beti boy. Il faut mon ara Wazé quoi. Ndena kendara to sola na monstre a combien au changa poa. Singa na félicitations na azo changa poa. Toro son opé. Est-ce que ça na YouTube généré quand? Ouais Ezali. Toro betani na YouTube. Ezali na YouTube titre na ngo eza titre ngo ezali ne. Morota. Nini? Morota on dirait. Morota. Ndewe rasa Morota ile. Rien à voir na makambo ya biso. Ngana sala Morota na 2013-14. Ouais. OK. Générique on a titre na ngo Morota na betara yango, na beti yango. Mostre toke na palin a che radio bluetooth na che ayoki yango lisusu apesinga ba conseil ko ko pesanga bandi ko conseil nga kwa cadrenga. Nazaki les seuls jeunes on a kendana batu tout baleka na culture na mutu akenda répéter kuna tena orchestre na. OK. Mais nga fils la c'est monstre d'amour apesanga espace na lupangu ye moka chekiti avandi. To bet en live a diriger te awa boyete awa sala boy aba saka bo apesanga maele. Ozo comprendre. Donc nazwa cours direct on a bano baleka na culture bazwa te. D'accord. To anjo coaché wana tellement nazaki na relation mingi te niveau ya makambo monstre ndolinga na koma ba moyen ba ezaki insuffisant. Vous comprenez? Est-ce que au Ndima on intègre groupe qui tire pays vie au créer moi ba relation na yo comme c'est qu'on relancer yo. OK. Nazaki d'accord. Na intègre qui tire pays vie à l'époque ba répéter na ma viva na Gillette d'or na ngiringiri. Monstre azaki na poto na kenda wana. Azaki na poto oui. Sur le téléphone. On dit mieux facilement. Oui, on dit mieux facilement. Nazaki na soutien te. D'accord. Biso bana masina so moni soutien c'est que tombo mi déjà. Na début ezala moi pas si batu ba ndolanda o do ba soutien zaki ya ba petit peuple. OK. Ba moyen suffisant ba grand loup wana ba ya chab ma ba zala rapenzate. Na ba début ya ba tuté. Ba zala rapenzate. OK, d'accord. Voilà. Donc na profiter kuna biso OK attendez lelo nazana Patrick Bekam l'œil du maître. Na niveau azana na place a cheba ba vieux pena oya biso ya mabele. Ba biso mais forte. Ba sala ngo penate. Bah pourquoi? Pour ça honneur à mabele na bango. To éviter so ezaka nini mais na ebi avec le temps et changer nango. Avec le temps. Voilà. Avec le temps nazaka trop sûr que eko changer nango. D'accord. Changu mobimba orchestre il y a niveau ya Patrick Bekam ezala nango te. Changu banda ngai botami na masina. Ne grandi na masina, diplômé na masina. Soki ineza na masina na ngana tanga wana. Ozo comprendre? Okay. Mais na ebi mabele wana bien. Orchestre liboso esa la fierté leader akendaka be États-Unis azo zonga ba nzembo ezo sala succès. Ake ba Luanda beti ba sala lokwa ba Sina Atlantico. Et aka Patrick Bekam lay di mettre. Parce que ba vena biso ane fo ba saka effort ya repousser na. Ba vie balingita. Ba vie balingika ba orchestre wana ya kuna kaka ya bakala kuna kaka. Ok, mokili ekola na makambo nango ezalaki ka parenthèse na kangi yango. Parenthèse, mais message est commis. Na kangi yango. Ouais, na kangi parenthèse wana. Donc nakutana mose na intégré groupe na kenda na embaka nzembo ya na kei nakuti bigo peza wana ba chef baza wana ba tutu baza wana. T'as photo yoka o tembre nyo malgré nazaki recommandation ya yemoko mukolo ba faire. D'accord. Mutu déjà au boya to chaka la zagité. Mais il faut ba yoka quand même. Faut ba yoka quand même ba tembre nanga voilà. Ba conseiller tout. Na embaka nzembo ya Guilain Samba Alma na pesi mbote na linga retro. Na embaka nzembo ne ekiminga muke histoire ekoti na mutu na eroya. Na embaka nzembo Guilain Samba ba batako sepela ba sepelaki batako sepela nanga kendaki vraiment bien. Surtout ba danseuse akiltika na pe ba mbote ba telema ba sepela seri wana ba miko
badanseuse vraiment bazalaka bamiko bamimili la sexy bazala mo ebele na mpe bao bambote basylvie libondance basepela baganga elekaka bien na intégra groupe na kota kiltira pays so otali na baclip ya fimbu nazali so otali na banzembu oyo to baimmortalisa papa wemba nazali elekaka vraiment bien ti après nayemba mpe na studio na nzembu na album oyo ya article non tokena malema parce que wana waze kwa zate c'est autant waze kwa yeko zonga na Kinshasa première répétition amoni ko intégrer groupe c'est quoi amoni yobo azala kindene na envers eux avant déjà que poto twando sola to vandi boye wana zaki ozaino na groupe te c'est autant komi na groupe iboso kosola na mutu na musika na tango komi travailleur nezara déjà le romi bal voilà tango siko koma ki ko sala pembe na uti poto ya moni ko intégrer groupe il était le même toi zaki tu azaleka les mêmes azaleka les mêmes na ko sate azaki les mêmes ayambaki nga bien na kiltira déjà soko intégrer groupe pour base soit autorisation ya leka TV ozwa temps ngasko mosra eba déjà mo ba capacité na zaka nango na kota orchestre après ba 2 semaines 3 semaines mosre kana poto autorisé nga na bando leka ba TV si je me rappelle na zara show na mambo ba TV ba autorisé nga samedi mbamo na toute émission dimanche na l'équipe ba TV tu vas répéter mercredi jeudi mercredi na rep boy na kotaka na Gillette do boy na kuti ba mission nyo ba vandi likola podium na pusa na boy si nga chakiti wana yo koti mouvement ka seconde nyo bandio leka ba TV tena l'équipe ba TV ba autoriser ngai ba pesa nga message pas directeur na ko sa na nga émission na ndenge ni yo ata directeur ya biso ifo ebisa biso wana série wana Seden players ari disciplinaire Eclipse chef d'orchestre bon tu vois ça faut ebisa biso ibota eketo pas Seden play na Eclipse on dirait il faut ebisa biso nga ba problème te na bando ebisa bino o kolega TVT faut ebisa biso do kolega esute ngape na vana nga répétition pe bana vana nga na pati directeur RNFC directeur mais yom to komela nga na lega ba TV mena ya na kuti réunion ya CG nga ipwani na l'équipe ya TV mwana masina pe misu makasi ngande na zaboye ngande na boye mabe na esa ngo munene te d'accord na etufaka yango OK ba obebi nga baebi OK ngape na soyo kufa pona veri na kufa nango na kosaka te pona sepelisa mutu OK na ebisi directeur FC ngai ngana bango nani mukonzi oyo kanani ngana biyonde mukonzi mais ngana na tinda kiyoti OK ngana biso bongo directeur yo sola na bango abi ngana tindi yo semaine ole ka TV samedi lisu ta dimanche ta lundi na rep boy baboy na yemba te directeur aye po ya biso tando banda rep ba 14h ya ko vanda ti soir mo ekendaka to takesko ya télé ma public directeur a ndoko masko ba wana directeur kombo na komele ya baboy na yemba po na lekel su ba TV directeur a fasha agaza bango ndena zwaka avalwana ya koleka ba TV donc est-ce que okute bango ndeni na 14 orchestre okute bango bazaki na lokolo nini babandai kotambola nango vraiment ezaki ya famille to ya ba groupe skill na kati ya groupe te na kati ya orchestre makitezanga kade Vous comprenez? D'accord. Moi, je clique à Batou Mobo, Salamara, moi, je clique Mobo, Bayoka, Nato Fina, moi, je clique Mobo, Basala Diabo, Pono, Ezala, Nangoga. Même na Kiltira Pays, Ezala. Même pas na Bino Ezala. Même na Bibia, na groupe Ezanga. Ok, d'accord. Vous comprenez? Ezala, beaucoup de groupe, Bamakila, tout en agomona, Yakanga Matrona, c'est un peu ça. Na koma ki ba oba yamba bien nazana bango bien tilelo. Neti banani. Nazara bien Eclipse Mososo, nazara très bien na Junior Milimo malgré yepe ba bengani nazara bien na ba défense contre Kolobate wana ndako na ngai, nazara bien na Champs-Élysées yekutu do solo bia zala mabe seke yondo bandi. Nazara bien na ba Champs-Élysées et puis muto bando yo talanga tina palais pe à son âme et dit Dolce na pese bambote molimo ne pe manakimia na Kiltira ndepe tozaki na mtaleka ki yazaki ti. OK. Voilà. Donc batamala mukaka nde bakendaka pe à son âme. D'accord. Et dit Dolce. Yebisa biso. Pourquoi na kata Cultura pays ba artiste babimaka vraiment te?
parce que tu es une génération tu aussi sa question on continue question l'artiste ba bimara penza te po bazalaka ba courager te continue question motif ezaka yango wana ba courager ta si dia okati dia question nanga te question na place au koma ki wana réponse nango pe yango na sengi o continue question et na lingai na yeba qu'est-ce qui bloque la culture pays vu tu as été auprès de Félix Wazeko ouais tu peux te lobby tout l'année très bien ndenge oyo ça la visibilité le papa Patrick Beka c'était pas le cas et pas Félix Wazeko wana kuteza samba ainsi koyo qu'est-ce qui bloque est-ce que ça qui Félix Wazeko yemo comme taza auteur ya marambo wana za base nango yem tada ténor ya marambo wana surtout que bobo banda ko lekate pour pesinga le mo lobi nanga abandaki qu'autoriser mais na kata groupe banda ko pekisa yo est-ce que ça makambu yemo banda ko yebisa ba le kakate na ba télévision mais aluka kia sala te problème ezanini nini moko na problème yani omoni qu'il tira pays vie ba musicien nanu bango moko ba courager te de 1 musicien na yemo ko za courager te deuxièmement mostra ko ya ozo na ndako tabando sokolo kende boîte au créer relation ozo comprendre mostra ko bengo na téléphone te ke kingandi sokola kendo le kapano ni premier a sala ngote e dia ba bino ba musicien de bozaboe pour musicien nyo so o nyo so za na ligne d'attaque nyo so atitile dernièrement na mona drummer moko aza doublé au coup na uto mon kutane deux fois na RTG a epsinga aza doublé ya ketchup virus d'accord na encourager que na féliciter qui vous comprenez n'encourager que na fait mostre problème ni arani so lingo le ka TV bongise longi na yo lata kitoko za propre zala soin loba kitoko daso ba on les karaté c'est que soko zala déjà sointé au le ka TV te soko ozala déjà na yeba so émission moko Kid Padel alekaka mostre vanda na palata ka TV ba boni Kid Padel mostre bi TV des zombies c'est boy toi ça penza boy est-ce que longue émission comme boy bou e ka si c'est émission chombo sonné pour moi ça la so sale émission qui to atala TV3 so sale émission qui to bongo bengo le kana palais ba valise pe bimi wana zo ba basket ba forme likonda pe zo voilà Félix mutasala ngo pas ba musicien mais oui ozoko sabiso to mais vérifier nazoya vérifier au mona na ba mambo solo ozo comprendre vérifier au mona na ba mambo solo problème te continue ando sa bongo ozo comprendre Kid Padel era jo appelle à CPLI akanti akezwa mbongo ok ba bengi batale longine o ba mona TV za pena bongo aya boye mo sa tale longine o mwende za la muta pakola mafuta mo bosiko ba mafuta msweza aseki msosombi ya biente et salio be longine ndire moi loto ndire moi nini era yebo a jusqu'au gazma na suspension non ndio seki makasi wende oui so l'ambassadeur limbisa na hivi mbote pour mamba lo bebominga ozo ba mo se ga talia mo bia ona mona na TV ezaki caméra batute ezaki yeboko ozo comprendre OK ba vandisaki ba boyaki a lega sur TV te parce qu'il n'était pas représentable to lega TV to représenter représentable voilà to représenter ba leader na biso OK ngande na bo so na ede ande longi ya pasi awa ba lateli ya ba nia ya banzala na so palais du maître ezande atambola na ba range wana ba eloko te ba messiane ba kembaka o comprend mais na ebiso lelo biso ba chancer ngamo na fute la palin na sala na plateau ya TV donc to sala émission po yo ndolingi OK ba émission sur internet na sala ngona kati ya ndaku nanga o comprend na zwinda ko wana na orchestre Patrick Bekam on to comprendre déjà kuna ba musicien il faut baler eza bato ba ocha makele leo na ba TV banda bazala na culture yebisa nge mission yo tala o musicien culture le kaja sali bato ba ocha makele leo na TV mais oui on nous lo bana set and play te nazo expliquer o eza vrai ozo comprendre eza mambo set na koloba po ye era attaquer monstre ngana veto za na problème te to solo la reza ina za na ngola to benga na to solo d'accord mais na ye Kishasa na yo ka era bande be mission na benga ke na sali voice ve ko ke nango boete biso ba o peto kanisaki ko finga ko manquer respect ya ngwana succès ya ngwana makam solo mabe bana me balinga ngote d'accord ozo comprendre ezali succès te to kota na wana te o précédé o ya précédé
biso toke na émission malem kaeza kae ya émission za malem na asir bande ko baolanda biso na Londres net Sam Kuku le nécessaire azolanda biso Sam Kuku le nécessaire na yoka kombo na 3 boyebania Sam Kuku le nécessaire soko la émission fils la c'est chef abale chancelier général na PCM bote sirazali voilà ayeba peke histoire ezoya arrive ezoya danger et puis na pesi mbote na mais yo opesaki mbote na Interbomba Ndombasi tete Interbomba Ndombasi Vutukidi patron wa muta pantacle mabe na pesi mbote sirazali Interbomba Ndombasi omo appelle mo bola tineka gondo mais ba 7000 balles ebi mana poche ba 6000 ezobi ba 8000 to ba mbonga kisi to mystique mbongo pesi la bando bimisa ba carte ba ndeti ngai ndondi we porte monnaie nanga nini toni matomona avant na banda musique kala mais na komi na ba compte bancaire na komi pa Patrick Bekam mais nazo fongola oti fongola yo na eba makambo ta bachaka mbongo kuno ke bimisa kuna namona ngondi mise en scène oke mambo solo na uchoke dernièrement na Gobia na Walkiki to kota boy loso ka ya pembe bongo 24000 ngasko na $10 na poche 21000 ngana loso pembe ka 24000 na madesu 10000 34000 le roi diana kota ke na chef ba chancer diana somba ba champagne na ba boîte banini na kitaka wana na koti carte ta na zona camara pantacle salomeli ozoko quoi ce que les gars ont chancer ngaya merci à trop d'équipe d'avenir mobile puis na lady mettre d'accord on a opportunité siko et pas monstre d'amour salaire na bino ezalaki to bonne ko vivre na ba pourcentage ya ba conseil na utu biso ke ngana na loba te pona sepelisa mutu ozo comprendre na culture pays vi na zo salaire une fois wampena na asola pembe vas-y pembe yango na zo salaire une fois Nick Cheta Zolanda Trésor Bakala na pesi ba mbote Nick Cheta roi de Brésil Trésor Bakala basé belé kuna Olivier Rakiala mokonzi ya Toulouse espoir abana mbinza na pesi mbote na pesi mbote na Armani Balove on est ensemble donc makambo na loba fois na culture pays na zo salaire une fois deuxième salaire na nga na zo raté pona nini na zoate po na pesi vie na nga to koma ko chene kitoko vena biso moto zalani wana yepa longwa na ye na kitira pe hivi ipoka puka main libre so ki banzembo moso ka babwaka bwaka ipoka puka main libre yem tando ko maba so ba obokezwa salaire to likamo yem tando sa ba liste ko benga d'accord so za na problème we leka wana ba bengi batu ba zwa salaire za pe décembre nga benga ngate OK akomela ngate suite à makambo leka na orchestre on azaki pe na raison est-ce que toroye ba salaire ngo zaki combien te salaire ba lobakata salaire ba lobarate salaire ba filma batu nyonso omona ka futa batu azui caméra aventurier maman na Tintin non ko loba bongo te parce que mais nazo biso vrai oui pourquoi non biso loba bongo salaire oui pourquoi non biso loba pourquoi parce que tango ba futa rabino te yeba na tango ba futa rabino yeba na teke ba futi bino est-ce que ngasi na sala émission ngasi na sala émission na beta masola salaire so tourner ngate na loba bongo en guise de connaissance la politique c'est lorsque tu poses une question et que tu en as déjà la réponse tozarana bino ba artiste musicien toyebi ki ba artiste musicien ba futa rabino te par exemple pour na précéder makambuté tu na tunyo question parce que c'est d'un play awa na ba plateau na biso ba télévision na ba internet azo le cas de par-ci par là bino besoin ba 10 000 francs et pas monstre d'amour oui to zo rango pour na transport c'est mais salaire coûte ba betal so na na préciser bien ce ba pesa 10 000 francs et ça trans et ana muto azo 10 000 ta ke signer una 10 000 francs ça transport et puis ça fixité bozo le 10 000 lobi pe 5000 lobi pe kuna 15000 lobi pe kuna 20000 ndenge kaka la muka na ndenge jour wana pochine et fonctionner OK vous comprenez mais déjà na musique ba pesa na chanteur na ba bien chanteur 10 000 ya transport ba pesa chanteur 10 000 ya transport yemba album yemba ba disque et mambo ma sekita et un orchestre mon côté na Congo o ba pesa musicien transport soit répétition tika bon na yebiso vérité vérifier o pesa nga raison ezana orchestre mon côté na Congo
o ba pesaka transport bima awa na limité tuna sko ba journalier basala tongo tipo kwa bazwa combien pour azonga ndako ozo comprendre calculer siko toko tsa ba journalier te to beta di solo awa ya ba musicien parce que webi que ba Weranson ba maison mère ezali ba quartier latin ezali ba orchestre oyo tam susu biso to considérer to beta li solo ni ya transport ya ba transport ezala raté chanteur ba défenseur oui bazwa eza biso lei di maître ba répétition nyonso tokendaka omona to sisi répétition boy ba défenseur nyonso bazwa transport et ana défense eza doubler bazwa mbonga transport et variera pe lelo bakozwa 10 000 lobi pe bazwi 15 000 jour msupe sele asepele omona yozwa 20 yozwa 5 yozwa ça dépend ndenga mutema netindi babengi yango transport mais sikoyo mais biso ba chanteur et ana mukolo te na culture pays vie même ba chanteur bozwa ba 10 000 francs il y a transport ça veut dire eza particularité o eza na kati ya musique à Congo orchestre wana culture pays so na ba selelo msu eza na culture côté msu ezala te nini santé ya mutu. Comment ça? Vous comprenez? Santé ya mutu. Obeli, naba oba finga waze quoi. Soka beli bakenda traitement na promedis babandi na examen si na ba ordonnance nyosi okoma bien. Baya contredinga. Mais makambo zoloba c'est comme si ozo soigner image ya waze quoi. Nazo soigner image ya waze. Yorana so. Depuis na longwa qu'il tira pays vina na lia ata 100 francs Félix waze quoi te. Ozo comprendre banda na longwa qu'il tira pays na lupango wana ya 10e na kenda yango te o nazo ebisa benga bato ba finga kana tuna bango bozo traitement fele ba ko ebisa yo musicien tout na bibia exception ezate musicien nyonso quel que soit âge quel que soit boulot na yo nanga moko na loba nazaki kuna na ndoko zo traitement na promedis moi sito mobile tuna na ba oba longwa ba ebisa yo mutu nyonso na mokili ana mabe na malamu nae mais o remarqué o eza mabe koke na ngomba te po bolamu pe ezali ekanga yo ozo comprendre bolamu pe ezali ekanga yo ngai avant na intégrer culture pays vi naza pecho na ndotambo ngaka na Félix wazekwa na mutuka tokende ngai kaka na mutuka totambola tokende ba studio na ba sala damu na Eva tokende wana ngai tambola na wazekwa so na komi na vandi na ba musicien ba na réserve na ba respect belé ozo comprendre natala na ngaka na oseka batu ba oleka ba bandio loba n'importe quoi bandio finga okansa yango nde succès solo mabe yeba na me batu balinga yango te yo mona ozuba commentaire ba j'aime na ba TikTok na ba nini mais yango te carrière osala yango ta po biso na Congo to mesana ko encourager makamwa mabe so na leka na bandiko finga na ndiko loba nde ba msuba lobaka na komona batali batie ba commentaire ba j'aime so to loba vérité aliaki a côté là ye qu'il tira pays batia hôpital moi si mobile to so et ana basi mususu alongoli zemine na makangu ne kuna kutu etali ata waze kwa te mais ordonnance ba traitement et rolata waze kwa pour nini acha de la santé pour na ba musicien ozo comprendre ba vie ba aîné o eza malamu il faut to zwa mais yo ba cité yo parce que c'est vrai que lobini mais c'est d'un play à cité yo na émission moko que waze kwa azo ngala kisabiso comment waze kwa mabe yo malgré eloko wana ko Nathalie yango excusez non alobi awa ke waze kwa aboya abotola nzembo o linga ko yembela mutu moko boye ya ngana kitira na chanzembo ta oui parce que waze kwa alinga ke ulinga o chanzembo ngo yembela pe mutambongo me waze kwa sagini makambo wana na loba na boy c'est den play aza na kati ya liboki ya bato babengani era oleka na TV aloba makambo na ye aloba ye atika wacha bakombo ya bato na ebite soki ana jour nini oyo ngana ya passer den play na ndio ebise ke bapesa nga nzembo yango na yemo pasala na orchestre bapesa nga nzembo bapesa ki ngai mutu na ngana yembela waze kwa botoli ngai rien qu'il tira pays vite ando répéter na ngiringi un moment to comme ko répéter na ndako monstre na poto asengi biso asengi bureau baluka esika ya répétition mususu eza propre cadre mo ya bien ngana za na relation na ngana ville na Gombe na vie na ngai akoma député national na pesa mbote belé Augustin Mulumba LMK business na pesa mbote akoma député national
Nake na soli na andimi qu'il tirait comment à répéter na ville na Gombe. So bureau na biso na bi abenganga tena ko salaire ipoka puka. A soli na vie a bisi vie que yem ta sur place wana boina boina. Et arriva ce qu'on a réunion monstre to sa réunion andelo ba ipoka puka vraiment merci na bureau musala bosali bozwi sala kitoko pona répétition bon ba mise ba ndi ko mirmire. Oh monstre mais ngana zolo baba nani ba yima yima kuna. Eza nini? Nani che eclipse loba nini? Te presse ba yimi mindengo lobi ke ipoka puka mtazwaka place à répétition fils la c'est ya solo wana la c'est telemana nous merci bona bona ngata na kiltira na ba réunion to ando sala to sa réunion monstre ando tel misanga la c'est vraiment félicitations aux angate na TV atana kemboka ni ba benganga ozo sa be mission to zaki 2 musiciens to lega TV malgré nga nando lega mingi ko lega mais pas ndo lega eclipse mo soso. OK. Ti le lopé na mona ba musicien culturel na mais yango na ebisio baza ba courage te. Ba musicien culturel ba mansa na nga na solana bango tu bazande ba courage te. Vie eza courage. Mundele asala vocal mo pa wegati. Asala vocal ka moko lelo azo payer ba pala azo tambola na baka. Ozo comprendre. Asa so de vocal moko yokana te. Ozo comprendre. Oui. C'est OK, n'a pas ça exemple à patron n'a pas exemple à patron na Patrick Beckham Lady Maître. Azali na Villa Nova yemba nzembuta salaka ba vocal. Asali ba vocal a payer car na Villa Nova. Est-ce que Maestro Fabregas mutabaga na sombeli au camion Beckham. A payer car na courage na yeba to yembi a sombi mutuka. Après avoir reçu mutuka Erazu Bourg sali orchestre tant que courageux qu'il est asali ba nzembo kitoko lelo Patrick Beckham ba range ba arrière kuna. Vous comprenez? Faut que la courage. Attends, on a boy. Oh. Ndé na zui parler na ngane est-ce que yora na pe sur exemple moi. Ndé na zui ndaku na ngane est-ce que Patrick Beckham apesi nambo. Est-ce que bureau orchestre ba bengi ngake zwa mbongo yo kendo zwa ndaku. Siko excusez. Ba pesi ngambongo te. Courage na ngaya kozala pembeni ya Beckham ngape na olia. Na ozwa parler, na ofuta parler, na ofuta mai, na ofuta courant na ola taper bien. Vous comprenez? Mutu moko atindelinga message. Abisinga bi said and play azaki ko fan d'avoir. To beta masolo ne mingi tenga na loba ka said and play ndenga zana na ba masolo ne ya ndenga oke loba loba. Po ya loba ba négativité ya Félix Wazegwa. Okay. Ngape nyonso elega na kiltire se pelisanga ta na loba ngo te poani. Na loba ngo te poani. Otali pe ba kota bolamu. Vous comprenez? So ce qui siko Félix Wazegwa zaki mwasi na e. C'est que alingando finga e yokutu sokola kabiente sola masuba engeke ndebongo. Un homme faut en avoir réserve. Ya lo ba négativité. Ngase na bisko na lo ba na plateau na yo awa. Ba positivité o Wazegwa sela orchestre mbate mais kaka seden. Yo lo ban. Yo zalango. Na uta ko episode na debia ke seden play. Na yebi bandenge na yebi vie na auto vandine na yebi collègue na nga kiltira pays na yebi leader na nga président déjà na mutako beta détail ne ko lega la sei kasi yango to bengisi yo parce que to yebi que la sei o le capé kiltira pays le roi toi na difficulté yo zwa bandeko musu to ko zwa yo est-ce que yo ko énumérer biso makambo yo yebi waze kwa salela c'est de nous play oh toko tala ngona kati ndako said and play aza lelo moi lelo nde to solano ndako said and play a futela na matete d'accord muta pesi mbonga garantie Félix Wazegwa ah bon esuki wana te aluele na mutuke memele po said na muta maele alinga kotanga trop ba buku banini na ba god ebele ba livre ya ba mikanda etieli na ba mikanda ne bani po koma na ndako bazulaki na matete baluele na mutuka téléphone à salela. Au deuxième fois, Wazegwa sombele. Première fois, na sombele kazaka docteur Leteta. Tous allons dans studio, prêtre moi yara boyale la kazana. Azara effectivement pas zana chombote ba pesa ka ba 250 ou 150 boy à son téléphone. Mais cette fois-ci, Félix Wazegwa a payé $300 son téléphone. Mais na téléphone au salela au bozo kangango pe na ndé on salela ba dialo wanga simbi téléphone bu ko bunga lelo lobi na bungsi combien de téléphone. Mais on a expliqué OK, téléphone ka ko salela Félix Wazegwa mta sombeli. Ngana salela fold idée. Ba 1000 et quelques dollars. Est-ce que mbongo patron na ngekotia? Mais ko za pembeni na ye ndé na zui téléphone. On est wana ezonga pa na.
Ozo comprend. C'est une play à Sentaka moi simoro, à Sentaka moi na moro ya Fazer. Fazer quand il y a ville pété ya bagambela te limetete. Il y a Sima et Marshal Liberté qu'on a côté batega ba massa mais je te dis vrai. Ala la libanda. Bon Fazer azande. À Senta Fazer bon yoga na biso place biso to yebat. Masolo na obetelo. Benga misene so kiltika ba yebiso. To vanda na kati ya lupango ya mostre na 10e rite to répéter. Moi si aluka mobala tia 10e mona gete ba yebise ba répéter ndako waze ko ya kakuna. So Fazer aina ba master na libanda biso na kati to répéter sko raisonner sko libanda ndombi ezaki ndeni. Fazer ayo réclamer mutacha ezeli. Ayesko libanda na 10e rima kelele. Mostre comprendre oh. Makelele na lupango bo libanda bo ndeni. Si the boys kendo talanan. Tout à rappelé maître oh va vendre na mostre. Aina portail ko songote moi si moko yewana il paraît azana zemi ya said and play. Muta doza momi wana tia zonga ka c'est Félix Oise quoi. Mais botali ko Fazer. Yaka oh maza bonga na obeta masolo ngana na episode na kosa ate. Poso na kosi tina émission no mtapesi ngata mbonga transport ana ede. On comprend? Tinde na lia lelo mtole sanga azate. Nalobara vérité. No pe déjà ça. Nalobara vérité. Ozo comprend? Naloba vérité au point. Pour ba master mususu nga lelo na ana Patrick Beckham. Mais destin na lobby na na bien ngote. OK. Mais ezate que lobby soit tous ensemble été. Na bosana ba bien fait na nyonso na bandaka ko dénigrer ko finga e. Boto chaka ke ndenge minute yo set and play a lo ba bongo pona Félix Oise quoi. Soit silisi makambwana. Deuxième actualité ya na ngweza nini. Pour déjà lobby makambwa ba sili koti banini. Et puis nga nazo kamwa na basi kutu ba koma saba sport mais mobile a ignorer sport. Hein? So biso kutu tobeta pa ya leki na e Patrick Beckham. Exige biso ba sili koti wana. Biso ba chancer. Les biso chef. Faut moi physique ça là, faut moi ba sili koti, faut moi ba nini. Et puis to restaurant qui yango na orchestre. Vérifier ba webisa. Elegelinga to sombi te mutu na mutu luka sili koti na yo. Bango bien ba sombeli bango ba pesi bango. Na ebiso ke monstre azwaka bango nyonso bana. Ozo comprendre? Ezala ba set and play, ezala ba mikolo ba kombe kuna. Ba mise nyonso yebi kuna. Tant que père. Mais azana mabena e, tant que humain. Si tel est le cas c'est que tolo bango na caméra que set and play as ingrat. Oh! Mbele minu mibale. Ngai na ye yoka na biso. Ba bengi nga na kiltira pays wana série wana po ndenga longwe boye. Zongi ando vanda pa waze kwa. Avazwa ndako azwi. Po banda zwi ndako na pa futi fin de mois ta koti sika. Ah bon? Ouais. Ozo comprend? Toura liboso wana avant waze kwa. Oui. Toura liboso wana avant alongwa. Abanda pe ko vanda wana. Na ya pa ya monstre na ya ka répétition. Na komi liboso pa avant répétition to temi libanda na balabala. C'est de na ya sanga la sei ndenge zana ndenge monstre bezala wazala kaka petit na ngai. Yoza petit na ngai to ebi de ande makambo kendaka lobi so to betika ba album to longwe na biso yokoza général. Na yoka na ngai na segi. On a un coach de moral de mon premier jour na yaka. Ozo comprendre? Yemoro amibenga mutu déjà mibenga kanga na za premier fils rebelle. Premier fils rebelle. Yo obetara déjà ndeti nga na beta pa Patrick Beckham. Déjà ba sentir Patrick Beckham ba to bakabela ke mbongo ba déclarer patron Pablo Kini. Ba patron belé bazala na lay di maître. Ba remarquer ce que Cédric Iteka. Voilà ba remarquer ce que fils la c'est akenda ko tonga Beckham tipa na biso tipa banani. Déjà bazwa ko ndemo boy. Ba kabelo ndeni. Ouais. Avant d'abo vandi pena bo Dan Makwala auti mikili na ye auti Turquie auti wapa ye Dubai ye. Allo chef, comment parlante? Yo a chef na biso a nana mambobela salama zo ta de manette yo, zo ta basket yo. Ata pesinga 1 million te pona ngesalinga plaisir na mission na lega TV. Na lega TV na bilamba solo ya lokuta te ba manette omoni chache. Omoni Louis Vuitton, ba jeter. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Merci beaucoup, fils Lasey. Un grand merci à toi. C'était avec un cœur ouvert.
era bande bémission on a ça les voice na c'est OK na ngoma be wana ave soko sa carrière na yo sala ngona ndenga be mwa ke lelo maestro Fabregas pire petit awaze quoi leki na eli su mwana na ya matete nani mukonzi ba spiritas président Ritier Watanabe pire petit awaze quoi monstre d'amour anesu na rankinte na grand mopao quadra baswanya na jibe piana kolobate na de la forêt kolobate fere wana mtako biso to vanda na kati alpanga waze kwa to so la réunion monstre je biso fere wana bomon petit nanga na ba musicien Congo mtabenga nga chelinga réservoir à carburant c'est fere gola dans makam na bango wana kokota na yote yana leki ba uta ba Congo kokota na yote faire moi ça sabino que faire pire petit mais na lobia on a caméra na lobia on a TV et puis na lobia na bika yemo monstre mtaloba kido maloba na ye faire pas benga pe monstre boîtier le pe monstre réservoir ya carburant oh na bia ba sani kute vande zoninga ne boba tu mabe ya te pwani ata petit frère na ye ba ko bongisa kaka ata bana ba rankini ba ko bongisa donc kokota na yote oso comprendre kokota na yote soki kutu monstre banda koloba tokoyoka na Kofi Mukolo satana na nzambe ba yoka mais ba yoka na ba sali pe featuring voilà et bon on a fait écouter à combiner na niveau ana merci beaucoup merci fils Lasey poto chité na mamba cultura pays vient na bino beta stade de martyr le 12 août na clôturer na makambo ya vient na ngai Seden Play grand chanteur Aïmbara Danger asala maram tout bien oui les cas qui les cas Alexandre vous comprenez oui les cas qui l'équipe déjà Alexandre oh na yemba na kiltira babwaka nga libanga te c'est ka kota na orchestre ta vous comprenez à kota na orchestre te ngo ça a dédicace ka été à mon ngo rien d'accord Alexandre je crois que le message a se donner na musala wana ba distraction inutile vous comprenez comme bakofinga oyo yango ebomi Filemon donc atika na ye efutaka te bakofinga oyo efutaka te tande ebambi Filemon abimisi album ati yoka ata kiteni nzembo bato bayoka ngo yoka ngo donc pour toi tu penses que on se comprend kofinga efutaka na rien ami pesa hein tu penses que bina fila quoi okoti komone tobete masone yom tobi Filemon anayebi keza surno bo pesa bongo na ndenga musique etambola yo mutokoti sobi ke kana makambo lobo koti Robino Mondibu asala monsieur vocal moko mais courage na esa natangi bakomona na ero batu bazela histoire ta pistolingo memangai na komi kutu na place na opesa vient na nga Seden Play grand chanteur grand danseur parolier ya osakate conseil olingo distraire ngai non ndi yo esprit mabe tangi Robino te os esprit mabe na komi place na opesa conseil na opesa pena Seden Play conseil ay bigola na petit na ye Seden Play siko problème ya te on se comprend petit Seden mais na pesi vieux conseil atika nzela o akende wana oh na yebana kitena komo yebana solo mabe yebana me balinga yango te yango ebomi Filemon biloba loba moni siko mabe on se comprend yango ebomi Filemon biloba loba donc na pesa vieux conseil lekisa nyonso wana mi pesa na boulot na yo ayembaka bien abinaka bien mi pesa na boulot na yo sala boulot na yo vous comprenez et puis vieux pas esprit hein azoya kotumba Félix waze comme avanda na matete matete c'est que si là d'accord voilà to close yango na bande lo ba masola stade de martyr à orbiter le 12 août ozomonela ngondene Félix waze quoi ozala na ye ba détermination ma moto yebi certaines personnes pensent que azo osé côté morobo il fallait pas te wana ba ignorant ndenge koko na biso aloba chef terre wana ba ignorant OK to sous-estima ba tuti et on t'a préparé événement na ye monstre d'amour a chez date na ye le 12 août à robeta na stade de martyr ngai fils Lasey lady maître na minute chango ezaye Congo mokili masina wana ngai na opia mot d'ordre tozala na loba pe ka boeti na baka faire golo atondi sa martyr monstre ba vieux
déjà bakoli ba master na bango o bando kumisa bango ba fani na bango o eza ba biso ba oyo ba age to bando kumisa ba monstre d'amour tokoli tokomi na babasi na babana moi ba responsabilité c'est normal ata tondicité soko seki se ko zazoba ozo comprendre ata tondi na minute ba génération ana déjà et ana muto abeta martyr atondisa ngote pona nini mais ba wenge ba tondisa ki na Bible ba age ba tondisa ba wenge ba tondisa na aloba lelo ba vie wana nyonso muto atondisa stade ate na manche mota muto atondisa stade ate po ba fan na bango tokoli koli ba fan ya ba ndetinga ba ebika ngana kota na vie na nga na na tikala vanda ta na succès te batu na nga tata kufa mama azali na kenda te mais ba kanganga po na wera na kota na kasho ba 15h na bima ba 18h po na wera donc nazaki fan ya wera ya masekite noko na nga patu jigale imbatable ayebi koko na biso sko yeba sko biso to abata banduni sko imbatable sko azaka mutajibe biana sko koko na biso imbatable ndako lala na banzala po na kokumisa jibe koko pe muta wenge koko so asala banko asala banko bref bas sous-estimer Félix Oise Kwaté bas sous-estimer monstre te abeta Olympia ti lelo muta longola ngwate meilleur spectacle merci beaucoup fils la oza comprendre na chité wana le 12 août monstre abeta wana muta sous-estimer te et puis photo tchana mitu eza bango mo bakolo stade wana Léopard batondisa ngo sute eza Léopard bakolo stade etondaka te oza comprendre monstre abeta le 12 eza na zangai kaka na ba bureau na nga tokoya kotala spectacle nene yebi ke spectacle ozala au rendez-vous ya kosakana te ngati na kolibo na yebi kombo Michael Jackson na yebi ata nzembo ne moko te na yebi ka pile nyonso etikali na yebi yango te mais na sepela nde na ba oza comprendre ba danse nende le spectacle ezala au rendez-vous bana kin ba soutenir monstre d'amour ndenge ba soutenir ba concert nyonso eleki na stade des martyrs ezala match à huis clos fédération ekotaka ngo d'accord voilà merci beaucoup fils laissé to chité na histoire et puis na orchestre na bino mais avant to chité na tikelo ofungola biso moi sujet o synthèse o to linga to beta o na nuance ba comprendre que na chanson na yemba ngana yo tozokoba se kokoba mais pourquoi yo ozokoma te bolingo na yo ekomi kaka ekomi kosenga moto nzoto mike fale ezala ta monene napesa niksheta zwanga tai niksheta nde tailleur okopwa tailleur niksheta zwanga tai bon omoni ba mayele to yembelo na ba sede na contribuer OK donc ba mayele muso ebakisama ba technique de jeu ya chant sede plaît à contribuer na rosa ingrate monstre d'amour a contribué à l'aide maître écoute comment piangango ozo comprendre tout tina ba message tina ba voice cour ekota ndenge pe na opesa merci à trop na roi Babel Dadi Bola ba contribuer ngana yo tozoko ba se kokoba mais pourquoi yo zokoma te bolingo na yo ekomi kaka ekomi kosenga moto nzoto mike fale ezala ta monene napesa niksheta zwanga tai Maman zangi vide loin, mabele talaka mapata likolo mapate talaka mabele na seyo talinga na soni. Yeba poso pona kobomba mikwana misuni pantalo pona kobomba bolumbu, motema pona kobomba bolingo. Nondi premier. So, moi be yembelo na mbisigo. So comparé na ba sede na yo kaka voix kitoko mais moi kala. Osko kisika. Yozo ke la sede maro. Te n'explique pembe, mais na biso batu ba kochanga. D'accord. Voilà. Pour minute so ebisinga ngande na zabo. Na otala je kendeni. So na yembi a. Ebi maka ndenge okuna. Fona ya nango boy. Po sala boy. Donc tu comprends je ndeni again. Bolingo na ngai otie na moto po bongwa na molinga ebunga na mopepe. Dina na pina na sengi lipanda lokola ba papa na 1960 Lady Maître na kufina nute bakomi olelanga po bakundanga est-ce que za malamu po na bolingo na kopesa Dan Makwala Christian Bala Mohamed El Rey
jogo yamba nalingaka yo e. Oh boy banzela na okene. Match été chanceux déjà général donc d'accord, histoire merci. Ezoya. Merci beaucoup fils Lassay, un grand merci à Hervé Kawazi, le fils du général. Un grand merci à toi hein? Patricia Matazo, un grand merci à toi Patricia Matazo, madame Patricia Matazo hein? Et puis Bissonio surtout au Banozala wana na kermesse il y a 24 wana et pas madame Patricia Matazo hein? Le deux serres tozala wana tomelara moi bière ya malamu ya malili et ça la moi bien et puis moi l'or mort ya rochana monoko madame Patricia Matazo, un grand merci à toi, un grand merci à mon vieux Marco Tsungu motema ya Olga Mbambi Marco Tsungu motema ya Olga Mbambi na kati ya Angola bambote na yo côté Bozali. Un grand merci na bandeko tout bazo continuer ko soutenir biso papi matalatala matosi hein vient ngai moko mboke zo zika na ebite pona nini yango na toke na makambo kandengo wana fils Lassay. Ouais. Histoire arrive. Histoire arrive bientôt. L'album est bimi. Ebit. Ouais ouais. Dynastie Moutemel Liboso. Il y a président Ferré. Il y a Ferregola. Suivi de Gomme. Ouais, Gomme, il y a... On a parlé déjà. Voilà. On a Bisso. Il y a Bino. C'est pas sorcier. Il y a Ibrator. Ah, Yale. Ibrator Yale. Et puis... Paka. Voilà. Jibem Piana également. Balle de match. Balle de match. Ouais, ouais. Formule 7. Il y a président. Légende après Formule 7. Légende, il y a Venabiso Mopao. Formule 7, il y a Aigle. Aigle. Et puis, Toza sous une détermination. Aussi, Kobima Seko, il y a bien filé. Alors, l'album, on a surtout coup de cœur na Ezani. L'album, on a tout. Gomme. Gomme de coup de cœur na. Gomme. J'aimerais. Il y aura des gens qui connaissent. Ah! Non, on a mis Beteli de Amabogo. Pour la mère plaisir. Terry Alino. D'accord. La mère plaisir. Je me rappelle encore. Ne bandelia lovoyo. Ba concert ma bébé le poa boyanga e. Ba otiola o Terry boye. Quelle honte. Wolinga muzikana. En plus, il y a du kando. Pe mwana ya onima tete pire mami lingebele na moto lelo tosuki wapiango yanga na ye mama mapasa. Maman yokasko nenga na yemba ngosko côté nazala. Côté nazala ko na yemba oneni. Je me rappelle encore ne bandeli a fero yo ba concert ma bébé po boyanga e. Ba otiola odina boye. Quelle honte. Wolinga muzikana. En plus ya dikando. Pe mwana ya changu masina pire mami lingebele na moto lelo tosuki wapiango yanga na ye mama dila. Comment mère Dina? Olobi? Comment momino Dina? To sa publicité ba mère tenga na bindenga na ye ba. Po che kombo na ye Dina. Dona ko yeba na te. Na boy to yebana. Na moki ka che kombo mère. E komika era gomme. O déranger. Vous comprenez? Dina. Wana disque na biso ba nzembo nyonso presque nyonso eza bien. Mais au conseil nga jet. Au ndengo yembi gomme, au moi Formule 7, au moi légende, au moi détermination, légende ndeti légende ya grand mopao et na nzembo mona yoka 3 na sepelaka nango ezalaka bien. OK. Ayemba awa oye kobala ngai nasengi obala ngai malamu we na boyi lobi ozwela ngai ba raison yakobo yanga mon amour awa oye kobala nga nasengi obala ngai malamu we awa mwasi ondimi nga libala nazanga na ngai héritage oyeba nga nazanga na nga ba moyen
kiti te mbeto te ya malonga eske yokokoka album wana légende 2 fois te ba merveille na kati nakotika yo très loin nanga motema nanga eza ya kobeba baningano bayebisinga ton amour est un temps partiel mawa trop oluki ba raison pose-lui l'autre est là na vie nanga je mérite mieux mais soki osé kozonga un jour walai bila yokozwa ya la popo walai bila yokozwa ya la bai nalembi tokti voilà na bensamdi na détermination aucun coup de cœur ya buna filé ye yoka ebeti da ye yoka na te bon problème te album pe ko beta te mais tant qu'artiste ko yoka pe te ngana yekola o mokili esepela nango ya wana chaka na yoka da yondo zano yoki ata ba mosho ya Pablo Kini te zéro Pablo Kini Nzembo ne Micha yembi ya bololo ezoya Pablo Kini Nzembo ne za na histoire osepela nango makasi kuna nde bayembeli déclarant Pablo Kini ya mama Poupette Kini na pesi mbote na pesi ba sénateur ya Nzambe bambote sika bazali Pipi de Lion bambote vraiment Nzembo a déclaré ça na histoire no ebibite so ebimi na yemba lelo batu bakomo yokana na bango mais yango na episode Nzembo ya déclarant Pablo Kini yango sengi na episode nanu ebimite ekobima na histoire lelo na musique a konde na comprendre batu bakomo yokana na wa yondo lobi rando ezala concert ya faire était batu ebele wa il faut être ya batu mais rando andimite batu bayokana oh ebo senga na bi vérité album on a bien ngote yokana na vibrateur obi ke bayokani banane bina filé na vibrateur obi ke ça va ouais ça m'a bête union sacré pe basangana kati tokosa ndeni potozwa batu ba benga bino pona histoire album ya na kata studio tozela nini parce que tant bo seka baninga boyebi ke bino moko pe bobimisi na onte mokini tour mais oyebi ko sema be kasi na lobaka kati tena bia oyebi ko sema be na yembi banzembo bokese mso ya biso mona yembi de obandaki na koyemba ya bino moko awati ya bino na ebimi wana ngai te ya biso ebimezali epe ezali bato babeta Patrick Beckham TV epe eza wana bakuta banzembo nyonso eza wana histoire après tant to chité to tikeli osiko 50 et puis pe na yembi na oyebi ke album wa kitoko eza na terrain mais oyembi singa te ya faire rigoler les padres ok au moins sigo te par rapport ya tanga bango te ngala ngaba tutu yo ebinga na kabula ala banzembo kitoko ba marathon ba rose moi tande ka yo ebinga par rapport bonheur à poisson ebale ya nyama eza na zamba botuninga bopono oyebi ke ngala kasi bolingo ya David epai ya Fanny bino Mama Denise nyakero Mama Denise motema ya Fachi beton on comprend que ça va partout bon de ça ozomona na histoire pe to ana banzembo lokolo to embela trésor luindula awa nakeleli bolingwa trésor moto moko te andimi kokabelanga ntango nakozwa bolingo na ngai ebongo botianga molunge eloko na ngai moto asimba te bolingwa bomwana moto akota te koko na biso na mboka aza nganga monene oyo abota mama aza na ndoki ya makasi mbasu na wenza njili batekaka ngo 100 francs oyo akomeka matali ye na trésor nanga wana olinga mikolo chacun a son ex te wana no ebimite wana nzembo ala ebimite na ebisi yo ke basili déjà histoire arrive ba obana posa contacter biso na plus 243 89 9 671 671 plus 243 89 9 671 671 kalate a to laksa batu affiche ya album dans ba semaine au kaka batu ba mon affiche album et puis ti
moi comme Anasuka bah comprendre déjà couleur et album de album ka ne ba ozwa. Merci beaucoup. Histoire et bimaka ne otozana studio ba ba contacter numéro yangwana plus 243 89 9 671 671 ba combien na WhatsApp dédicace Nzembo et osala bien apesi Stallone Kaima depuis États-Unis bambote belé les millionnaires na pesi o bambote Sigozali. D'accord. To ceux qui na biso awat sakana biso tenanga na remercier bato ba soutenir biso puis na pe programme ya au PCP programme ya groupe ndenge zala kaka ngana vidéo na ngana tikeli au plateau na pe simbote belé na pe simbote belé na pe simbote belé na to telema chef to telema mais simba papier na yo za longo normal simba papier na bongisa micro na lebo kanda pentacle ya Luanda kanga kombo ana nani yo amtangolati lebo kanda pentacle ya Luanda aussitôt dit aussitôt fait lebo kanda pentacle ya Luanda na pesi bambote siga zali lebo kanda Celio Jibril Ndombe Casimiro Jibril Ndombe wa muto horizon solo de ya na biso Jibril Ndombe Casimiro ngana ebagete azana ngola mais ngana uti de tour ngola na moniete zakalme wa pour Jibril Ndombe Casimiro Jibril Ndombe Casimiro téléphone mo boka na mona radea na biso ndaboka ke bemise belé to salaka na pesi mbote belé na Muchiribara chambre de monnaie na pesi bambote sika zali na pesi mbote belé na vena biso code mondial code planétaire Willy Moucheni ya tika ba petit na été na pesi bambote sika zali na pesi mbote belé na champion Adolphe vient nga depuis La Rochelle na pesi bambote na pesi mbote na CG na Hakim Kambilo na pesi mbote belé na mon vieux Wawa Bakula au petit na yo tala jendenge zokende kwa na pesi mbote belé na Maître Serge Mundu oyebi na Kishasa nde osala ba émission boy bakoti de lo convocation ozo comprendre so avocat ya munene na mboka na biso Maître Serge Mundu. D'accord. Na baksela o mususu Raphaël Kibuka na pesi bango bambote sika bazali bango bazalaka na leki na bango Junior Kapa na pesi bino bambote sika bozali na pesi lisu mbote ebele na président de l'Assemblée provinciale honorable Francis Chibalabala na pesi bambote sika zali na pesi mbote ebele na honorable excellence Flavien Kwimisuri mbote ebele na excellence Jango Imvunzi et puis na pesa bambote ebele na maestro Kava irlandais noir mikolo ya kabela kaba complet oh lata oh kokisa couleur te ya pianga ba complet maestro Kava irlandais noir na pesa bambote ebele na ebi kozoza na kin awa na de matin kaka na mer bambote ebele voyager le kakitoko na pesi mbote ebele vraiment na yo pe nondi pour l'invitation et puis na équipe na mobimba Congo Mokili Télévision na pesi bino tout bambote belé merci à trop batunya so ba Holanda biso ba bisou na bino bokamata na lela bango ya trop donc ba s'abonner ngana za fils la c'est chef ya ba chancer la Patrick Beckham histoire arrive tenez-vous prêts merci beaucoup bandeko koli na ngai esi ekei na CMD lala no kongi neti kako tire ballon kitoko respect kolo histoire ngai yo déjà départ koli pe esi ekei na CMD course voyageur contre koli nani ngokoma liboso bandeko na course ya passager na koli est gagné CMD multiservice partout aux amis import ou export à partir de Turquie CMD service multiservice azotinda koli neti joueur à todine ballon ya ça ya sembe oyo kutu kifunda okonita kifunda wekomi sembe na danger. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83
ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.